pe mukolo oyo akokundama faki pa kozala donc église akosala mosala na ye en tant que droit na ye et je vous informe la famille mukolo oyo akokundama tokosala tobeyaka fuka ya Ngomba, ceux qui ont été Kamba, te bokende Kamba. Kamba est le berceau de l'humanité. Bokende, si vous avez un problème, kende Kamba. Kamba est biso, bakosi biso pe mingi. Kamba est biso, biso nyoto kende Kamba. Tomemi et Jingo.
Tembe bomoni nguma. Binonde tembe. En tout cas véritable nguma. Sakana kala nguma.
Pangu yeo. Bukakweleli Bukavu. Kanjwa bakamakasi bakeri. Pangu. Moto na ngenge papa lo pangu. Akeze komi na besi. Ayebi. Kanjwa bana bateketele na bisoka sana. Moto na ngenge papa. Moi malembe la force de l'ordre de Bamoana. Awa tokomi na centre d'accueil ya Kimbangiste pesi yedi moto na ngenge anaki kosambela. Voilà, bomoni bino moko toye na ye mwana na ye wana makiliba. Comment c'est ma? Oh. C'est un peu un nouveau maman. C'est vrai. SPT na poste. SPT. Yedi mingi bazoko loba mingi mibilobela. Yedi azasusu mutabiloko boyeba kite. Yedi akoma Kimbangiste converti. So nazolo bela bino sincèrement en tant que Kimbangiste. To sala na tata na ye na SPT na poste. Ma kamusu ses en privé. Yedi a eu chance na yebi bien. Naza na témoignage moko na kopesa na ye pona Yedi. Nga bakanga illégalement na salaki raison pour laquelle etindanga na ke sala 3 nazaki na moi babiloko na bakangi nga illégalement muto ayeki na kasho aya le mais pourquoi bakangi papa okokota na kasho te pourtant il y avait des documents alors na sepelaki na eloko wana te Yedi alobino il faut bobimisa muto balibéraki ngai alors raison pour laquelle nazosenga même na justice na biso Batiko Kangabatu illégalement. Yedi s'est converti en tant que Kimbangiste. Et je vous conseillerais Dino Pebolanda, exemple à Yedi, qui s'est anatina mon côté. Nazali Bosso va conseiller Ngomba, ce que vous avez Kamba Tebokenekam. Kamba est le berceau de l'humanité. Bokendaka, si vous avez un problème, Kamba. Kamba est un bisso, Bakosi bisso Peningi. Kamba est un bisso, bisso Nyoto Kenankamba. Tomemi Edingo kuna, tomemi Kofi kuna, tomemi Weranson kuna, Cindy Akenda kuna. Bomona ba preuve te. Ceux qui bossent ni Simon Kimbangu, tala biloko zoyela kabiso. Yango na tozo bana mwana, je dis c'est mon petit-fils parce que ngana sali na tata Edingo. Bobosa na église Kimbangi c'était lelo ba kosi biso trop. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Lelo so na biso bino ke Adam ne va sala ba na kamba bino ba ondimanga. So na bisi bino ke Abraham azaki congolais bokondi manga Poutine a bimisi yango toko binisa ba secret mususu ate mais bino comme vous êtes de la presse moi aussi je suis de la presse je dois vous dire ça Genèse 11 verset 1 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots nous tous nous devons aller en Kamba nazo yeb sabino ba sportif biso nyonso esengeli tokendaka wapi répondez-moi tout chemin mène où en Kamba
biso bayindo nyonso tokende nkamba boprofite na eloko wana oyo aza na biloko ya mabe atika mboka na biso ifo évoluer na période toza nango. Je vous remercie beaucoup na koleka mpo na mokonzi te mais senge nayebisa bino ete yedi aza su na bakisi te toyokani boloba baninga kuna. Omoni mwasi ya Edingwe. Mama Misi. Mama Misi. Yohana, biso tutomoni mama. Voilà. Mama Misi. Mon président du collège, numéro 1 RDC, vice-ministre Aïe. Sa divinité, papa Simon Mokéva, Kindier. Aya Bouyamba, nous autres, papa. Donc, vous avez négligé. Papa, les problèmes tout là, c'est Kokoso. Tu la prière, tu amènes la prière. Voilà. Tu indiques la morgue. Comme ça, jour il y a enterrement. Papa, dans un cadre de programme, nous avons un ministère, une fédération à 4. Jour où il y a sorti encore, tout vous allez. Il y a beaucoup de choses à venir pour mener dans mon côté. Chef de délégation de l'UNESCO. Ah, non. Ah, vous avez regardé. Ça au revoir. Alexis Longilé, donc il est mort, mais jour où le corps est mouvement, tout vous allez. C'est là que c'est libondé. Après ça prière. Vas-y. Qui me fait pas d'avance à prier? Allez, Toyokana. Toyokana, Kimbangizi moye. Oye. Bana tata Molimo Santu oye. Oye. Ebeto bien beto. O kombo na nzambe tata, mwana pe tata Molimo Santu. Ya solo batata na ba mama. Soki tomoni ete tata Edingwe ekoti na centre d'accueil toyokana mokonzi azoloba Kimbangizi moye tolobi boye okombo tata mwana pe tata Molimo Santu ndenge tomoni tata wa biso yaya wa biso noko wa biso akoti na centre tata Edingwe ezali hasard te parce que papa Edingwe a se convertisaki na kimbangisme en tant que croyant kimbangiste azwaki batisimo akomaki déjà kimbangiste pe abanomela pe communion na ye ya bwana oyekosebisa yamba ye tosepelisa ye mpe mokolo oyo akokundama faki mpe akozala donc église akosala mosala na ye en tant que croix na ye et je vous informe la famille mokolo oyo akokundama tokosala tobeyaka fuka ya buku tozala mokanda mo totangaka kuna en tant que croix kimbangisi donc ere wana kuna moto akozala suni loba aza te c'est l'église donc mokolo ya nterema mama yebi nde tokosalaka donc vraiment tosepeli mingi tata abundi mingi asali mpe mingi mpona mboka oyo asali mpe na ndene peta asali mpe lingomba donc nzambe ayamba molimo epema na kimia na yelusalemu ya sika okombo ya tata mwata mosantu amen botozela faki apres bongo ale tokotala defile tokela defile
apesa image mwana ndefu ile image